c'est Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Oh, 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 Martin Fayoulou. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je suis venu leur dire que M. Tshisekedi, le président Tshisekedi, a réellement gagné ces élections sans embâche. Mbote bonjour, na bino batozi le baku ya kolanda biso na mokolo molelo na ezui ezali bongo branche moko to la chaîne de libération Océan du Congo et pa iwa to ka bongo ba Congomani et pa iwa to panzaka to sasaka to belaka mota papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso balokia ye ko Congo et pa iwa to analysaka ensemble et pa iwa to concertizaka to mobilisaka to sensibilisaka to sala ka bongo éveil patriotique et pa iwa to ngola ka peuple congolais na bolema et pa iwa to chaka litono ndete poete benga yango malamu epai oto sala kabongo mosala ya Jean-Baptiste epai oto kabongo basinzeli ko betaka mbela ko ba ete Congo a un sérieux problème de bo ba ko tele français to telema to bindele ko abiso epai oto telema ferme fidèle ko la bakoki pour ko sala ka lycée ko ya République démocratique du Congo epai oto mokundola ka maloba yango ko la biso laboraire wala ba biso béché fouiller ne laisser ni place que la mer repasse ezu la montée religieuse Ezue comme la bongo mama lili saya monga ngala biso pe prompte rétablissement na Esther Boluka Lompinga o bazali bongo baminga ngala biso ba bikisa biso la mwa bokono Nzambe alola alekala komona bango ezue et comme la bongo équipée pour la tena États-Unis d'Amérique mana ngala kunya dolanga na États-Unis d'Amérique pourquoi pas yanga mokonzi na Angleterre les grands professeurs Achuma venant molongo no Mireille Mave peli bota mobimba ezue comme la bino comme la bongo big Daniel Ngenda de London na mwasina bana et comme la bongo Charlie Chobo mama Jovi P papa pasteur papa mapassa papa pasteur nzamba pa molokala ezui et comme la bongo mama na Jolie na Suisse et comme la bongo mama Dolo mama Samuel mabolongo toujours mama Pierrette ezui mona bongo mwana mère de Brino na Autriche ezui comme la bongo ba mama missionnaire na plus 32 na bokanita babe il faut que le moto pe bakoka lumumba ezui et mona bongo ba mama moto mojali mozimamite assalamu alaikum na mama jawa pe ba musulmana nganyonso bipai biso ezo binobe bana South Africa na mboka ya Gilo Mpinga pena na Lompinga Gi merveille kitoko pe ba mapasa ezui et comme la bongo number 1 ya Océan de la presse Juka homme mama Célestine na papa Alfred et maman Clarisse Nzambe apambola bilo papa Mikael que Dieu vous bénisse na France maman Koipumba Esther la France maman vraiment ezui et comme la bongo ba oya biso banso ba pour menta ngola no bondia botar de bonheur taire biso comme la bino maman d'Angola na mokitene Florence ya Matondo mido maman Jacqueline Bonio moi pasteur boali bongo ba yike na kuka na doge umu pe na doge
bisika oyo bozali penza bayike na golf umupe bakobenga biso kuna na golf doji bakobenga balobi boya na palanka bana kuka pe batelemi nzambe aluda azana bilo babatela bilo toko bomisa malembe nzambe akopesa ka makolo ekotambola pourquoi pas pegi lomboto la point noir yenda tomboki alobi mama océan vraiment nzambe aleka ko batela nini toko lo babilo no soto tsaki video wana liboso po ete bolanda yango boyoki yango lolenge kajosha donc pour na bango balingi opposition pour fata on a lebaki bontimela yanga te bomonde ba ko tambisa sango ya Martin Fayulu Madidi pour moko o atika le opposant ya makasi pa zala pe akozala pa telemi oui pour la nini pour défendre nation congolaise et ko yaté na maboko ya baloki ebe baté nde bomoni vidéo wana limi ya liboso ba kosa ki balobi ete mona mboka Martin Fayulu Madidi alobi ete soki boko voter nga ete bo voter mona mboka bongo ya za mona ya wapi esimbi bango te ndo monika dushabelo mo botali kaka photo botali lobeli na seki bako yebisa ngai ba moseya tala Martin Fayulu na seki na lobi en tout cas bato yo basalika bato pourquoi ba osala moy si ya solo bango baza ba dirigeant ya solo pourquoi ba osala boso na ngambo la ba mona ki ete balonga ki maponami ya solo pourquoi ba ko luka biloko ya moy ezali kotalisa ete mboka la biso nanu etelemi pena malamu te ezali kolakisa ete la mboka la biso mbeba ezali pamba te pona nini bokoyo konzima ete ba féliciter bino na bato pe bino moko bomisa ba félicitation soki bosala ki malamu mboka la biso ekomona ete makambo mauti kosala mezali makambo ya malamu te ezali kosenga revendication yango bayebi ete nakoloba ete mona mboka Martin Fayulu Madidi apesi félicitation na Félix ezali lokola koboma opposition kotia kimia po bakolenga ndenge bazali wana bakomona ete molongo mobimba ya République démocratique du Congo bayi province nyonso ya République démocratique du Congo pe bana Congo babi bakozalaka na kimia te pe bokonzi oyo bakonzima yango te yango komona bakoloba ete kolo ya bakongolais azali komona Martin Fayulu Madidi kolo ya bakongolais azali oyo akoki koloba liloba moko pe tia kimia kasi ni to koyi kosala tika ete to sangisa po ete to lembisa bakongomani to yebisa na bango ete mokonzi wa bango to pe berger ya bango to pe mokambi na bango président ya bango alobi ete kimia ekota andi mokonzi Félix te ezalaka bongo te soki kutu bino moko boko so kimia te bolinda kati ya biloko pota boni bobele Martin Fayulu Madidi apesa félicitation ya lolengo boyibe maponami na 2018 boyibi maponami ya sika et bongo akopesa bilo ndengeni et puis pasi pe ma bandeko na ndenge to koloba catholique oyenda résultat mosusu c'est ça que bango et le résultat mosusu donc ndenge to ko bima boye bango pe senya na résultat mosusu donc to ko ebate nini oyo ko sala ma po ete bango nyoso maponami na ko notelema yango loko mona Kongo ya biso ezali mbilinga ezali na komininga na yango donc toyebi te tokonyata wapi tokosuka wapi yango okomona ke bato na bato bakoluka lolenge nini ya échappatoire bino nyonso bobengaki ngai bino nyonso bokotaka na likambo si rapide mwana mboka Martin Fayulu akoki kodecevoir population congolaise ata mokolo moko te po soki alingaki te alingaki azala mpe na ngambo lokola baninga nyonso bazolia la mâchoire mwana mboka Martin Fayulu Madidi alobi atelemi ferme fidèle pour le communauté de la Congo pe résistance mwana mboka Martin Fayulu Madidi atelemi ngbi bandeko langa biso tokosenza maloba te mwana mboka azali kotelema na kati ya résistance azali kotelema na kati ya kodénoncer azali kotelema na kati ya kobunde tumba po ete Congo ezwa bonsomi boyango aboyi koteka ekolo waye apesi félicitation ata mokolo moko te akondima maponami ya kanza te eloko ya loba réforme baboya eloko azoloba tikino lelo maponami oyo baboya yango bango bakosala ngo na kanza ebongo ekobanda boni yakende kopesa félicitation na biloko ya mabe bongo bondimaka biloko mosusu te bopartageaka mpe biloko mosusu te soki omoni yango ekomeli oniati yango orepousser satana résister au diable on ezali satana o azolinga a déstabiliser yo alembisa yo po mona lokwa ke Martin Fayulu Madidi azali traître Martin Fayulu Madidi azali moko o azali espoir ya bakongomani azali moko o azali kobundela bakongolais ndeko langa boyebi monoko langa boyebi chaîne nanga mona mère de Bruno na Autriche boyebi ngai ndenge nini nalombaka soki likambo ezali mabe nga na kobombaka te po vérité la chaîne obo s'abonner massivement on ezali kadiosha ya bandeko la biso pamba te basi bakwe na likambo etali bandeko la biso ya résistance oya SDP la muka bandeko la biso wana bazali na problème trop très sérieux basoda baza ko apparaître à tout moment to éviter pona nini loi nini mobeko nini pekisi opposition yango nazolo ba la République démocratique du Congo basoda bazali ko menacer bango tozali ko senga na bakambi botika ko menacer population congolaise
etumba oyo bino pe bobundaki ya revendication ya badroit etumba oyo bino nyonso bosala yango botika peuple congolais bopesa peuple alinga bino plutôt bobanda kokolonize lolenge oyo bino boza colonie boza kokobima na indépendance wana te comment peuple oyo azoya mpo abundela na bino mpo ete bozala malamu mpo na nini bozali konyokolo peuple wana ya kobetaka bango mikolo nyonso ya kosalaka bango mabe mikolo nyonso manifestation partout bato base manifestaka na bamboka oyo kuti ezala balolo kwa mikili bomonaki ba gilet jaune babimaki awa soki eloko moko esalami ya malamu te bokendaka na mikili ya bapaya botambolaka bozomata bavio ntongo midi pokwa mpo na nini bino bolingi te mpe balinga basala lolenge oyo bino bosalaki botika eloko oyo yango te nde kovandisa bino na bokonzi botika mpe kokosa yango te nde kopesa bino bomoi likambo ya Congo ezali likambo moko esengeli biso nyonso tobundela yango pasi mpe mawa bandeko na ngai na makambo ezosalama na République démocratique du Congo natielaki bino video ya papa ya mpaka motali elongi na ye na mwana wana kasi esali mawa bandeko na ngai bozwa nao video. Bonjour à tous. Nous sommes à Kinzamvouet. Ici, il y a le frère Boy, mon grand frère, l'aîné de la famille. Ici, nous avons le pasteur Mathieu, qui est aussi mon beau-frère. Moi, je suis le pasteur Daniel Mabiala, de l'église primitive du Seigneur Yeshua à Kinzamvouet. Je suis le père de la sœur Meda, celle qui est aujourd'hui la femme légitime de notre pasteur Pierre Cassou. Moi, j'avais donné ma fille au pasteur Pierre, après avoir constaté qu'elle a atteint 18 ans. Et lorsque j'ai vu dans les réseaux sociaux ce qui se dit, je me suis dit, le monde doit être sérieux. Vous n'êtes même pas le père ni la mère de la jeune fille, mais vous donnez déjà l'âge. Je pense pourquoi je viens de faire cette vidéo et je vais encore vous envoyer une autre vidéo. Là, vous allez voir sa mère qui a aussi cette même taille, de petite taille. Alors, ma fille est née le 29, je pense, le 29 septembre 2005. Et d'ailleurs, elle a commencé les écoles, ses études primaires en retard. Elle avait déjà 9 ans. Parce que comme elle était de petite taille, on pensait que peut-être qu'elle allait grossir, mais nous avons vu que c'est cette taille que le Seigneur lui a donnée, comme la taille de sa mère. Et nous sommes très émus, très touchés lorsque nous voyons ce qui se passe aussi. Les gens disent n'importe quoi. Tantôt, et c'est une sœur de 12 ans, de tout. Donc, chacun dit selon ce qu'il pense. Mais je n'ai pas vu quelqu'un me poser la question parce que le 30 décembre, j'avais annoncé en plein culte à Kinzamvouet, en présence du pasteur Pierre, l'âge de ma fille. J'avais dit que ma fille avait déjà atteint 18 ans et c'était 2 mois passés. Elle était maintenant prête. C'est comme cela que moi, j'avais décidé de donner ma fille à frère Pierre Kassambakana, qui est mon pasteur, qui est l'évêque général de l'église. Mais cela a troublé le monde avec déjà voix de mandat d'arrêt, sans toutefois me contacter. Je ne sais pas comment ils ont su que la jeune fille a tel ou tel autre âge. Mais moi, je vous confirme que ma fille a 18 ans révolus. Et tout celui qui veut constater, il ne peut que me contacter et il aura sa réponse parce que je suis le père de la fille et sa mère aussi, dans la deuxième vidéo que je vais mettre à la portée de tous, va confirmer aussi le même âge. Donc nous, dans les Congo central, il y a un problème que vous devez connaître. Il y a des gens de petite taille. Ça, vous devez le connaître. Que Yahweh vous bénisse. Shalom, c'était moi, votre frère, Daniel Mabiala, le papa de la sœur Meda, l'épouse du frère Pierre Casse. Shalom. Bandeko yangai. Botele longa papa ya mwana oyo. Botala ndenga zoloba. Est-ce que bomona kati na yebo solo ezali? Bomoni teke batinde na makasi. Botala ndenge misu neko boteka nyamu lokwa mutabungi se lokwa mutu ba kolanda ye. Papa na ngai, bosolo ekosikola yo. Nzambe azolinga lisu mabete. Ndeko la ngai oboya kalata na komwa nzambe. Nzamba ko sambu isabato la lolenga moko na sambu sate.
likambo ya basali ya nzambe ya République démocratique du Congo ba bomi Congo nde koboma na ebité soki bayambaka liloba ya nzambe lolenge nini po ete ba désorienter peuple lolengo na ebité liloba ya nzambe komelaka bango ndenge nini bazwaka yango na ndoto batangaka ndela babuku basalaka ndenge nini po ete pays laïque pe bazanga ta emoniseli ya solo o nzambe la bango aza ko orienter bango tala papa oyo abimi papa ya mwana oyo oko kaba mwana na mbula o mwana elongi ko mwana na moke yo ko fingela biso ba Kongo lobi bazaka nzoto ekekisama yo nengo zana soza monene oza nzoto ekekisama te o apparaître mobali penza mais comment vous allez ko sala makambu ya boye pona koteka mwana okala pona église misolo boni yo kozwa na nzoto ya mwana na omukolo mwana wana koyeba mayele makokoma oyebi kokobundisa yata na libalo yo kotisi ya mbangu boye po asa na expérience ya libala te papa paka wana yo balisi mwana na yo tala penza lolenge azata mvula moko na yo te papa bongo pola nyo sala makambo ya pasi bonga na yeba Kongo bali bato luzitu na yebi ba Kongo balingaka makambo boye te boni mbongo to sorcellerie o yo moko zondima pe ko témoigner o mama kolanda oza ko benga mama na makasi yo moko basali selo ko makasi ozo benga pe mwasi na makasi est-ce que bozo ba danger bo courir na mwana bilotala mpaka ya tata na bali mwana opo ya se rajeunir papa na bali mwana opo ya linga zonga zala kaka toto malamu e bongo siko mwana na yo oko bebisa mwana opo la nini mwana wana sali eloko nini oyini mwana na opo na nini mwana oyo moko boti botala likambo oyo Kongo zo so malédiction likolo ya ba pasteur na bato ya lolenge bo mboka na biso ko avancer ndenge criminalité ya lolengo ezo salama bato bako trouver yango normal apesi mwana âge à 18 ans peu importe ata 18 ans na tata wana bako bala la pesa ya solo papa na kovanda libala basi ya papa na baza boni tala Kongo la biso bisika basali ya nzambe bamemi Kongo soko lingolo bana ye alobeli au français alobeli ba verset biblique alobi nzambe ndeko na ngai esengeli to bundela biloko tala ba soulèvement populaire ezali baike bato ya boye na mboka ya malonga kokanga bango kotia bango musika la bato po ete bali simbisi ya mabe mpaka ya papa na eklese na esengeli ekufa na République démocratique du Congo po ezali simbisi ya malamu te ezali simbisi ya malamu te bali kotanga bibili ya malamu te nde tala mokili ekufi tala mokili ekei na pasi tala minyoko miko koma na République démocratique du Congo pona ba pasteur ya lolenge oyo pona misala mabe ya bato ya boye ali na bandimi boni oyo bachelike epai na ye mais tango nga na kopesa malako awa bato bakotala bayike te bato bakopusana te ndambo oyo bakoyoka misusu bakolekisa po balobi ye akolobaka mboka ye akolobaka je bona yebisa o Jésus te ngana kele koyebisa o nani nakele koyebisa o nani oyo so sepela bo s'abonner Dauphine bosala mosala bino boko sala bandeko bo partager mission awo ezali lutte awo ezali libération awo ezali bosolo oyo kosonga yo na ngai po ete to telema po ete Kongo ya biso esikola makila medjeleta lotake to mankane ko to bokelo ko ni fa pekato la chabienne to telema ba mama ya moto mojali to telema gradir nzamba pambola yo na bisiko telemo lobi Kongo na ngai ko sikola mangaka nzambe ngaka évangélisation to côté le nzambe to ko sakola to ko évangéliser soki nzamba pesi makasa lobi to pesi branche moko to ko pesa na to lobi na mboka Kongo akoloba pona bilenge akote ndeko na to tele mama bola kisaka bana na bino bola kisabango ke sengeli ba telema ba jeune ba telema to ko bundela Kongo la biso lolenge tout oyo Kongo ekosikola ma ekolongo na maboka bapaya tala ndenge basi bapaya bakobunza ezali mabete lobeta ndeko langa moko atindi commentaire na se alobi nanga alobi mamo seya yango ba congolais bwa biso balingaka pe mindele te po mindele soki bayepa la biso balingaka basi na biso ebongo na basi na biso soki bakei poni bakolinga mindele te bongo kolingaka kaka baindo mais papa soko lingi pe mondele anyoku yote okosunga libota ndenge ni mais linga moyindo linga pe ayote ndeko nanga nzambe tango interdisaki na ba Israël babala basi bapaya te zaki la ndenge ya mabete pour moi si mopaya komemelo solution te lelo biso na ba Rwanda tumbe kokola lelo Rwanda azoko ba député pour l'année
kabuya pardon solo mo muketela ngai tata on. But through that same hardship or issue, believe in God. Espérer contre toute espérance. You have to believe even the Nukuvuga ngo unbelievable. iyo kwizera iyo kwiringira gusanzwe kutagihaye gukora When the normal hope is not working anymore, haba hasigaye indi nivo yo kwiringira. the only thing that you have left is another level of Gusumba hoping kwiringira. that is beyond the hope that you had. Kandi ça marche. And it works. Birakora. It works. It works mugani wanyu. Ça Birakora. marche. It works. Narabigerageje kenshi cyane. I've tried that so Kenshi many cyane. times. So many times I've tried that. Ibibazo bishobora kuba ibyo muri community. The issues may be in your communities. Muzi kuvuga ngo ubwoko bwacu Can you imagine talking about our community? buri mu Minembwe, They are living in Minembwe. buri mu Mikenke, They are in Mikenke. ku ndondo zibuvira bakeya, And Kundondo, or like Ndondo of Uvira, a few people mu are there. Rurambo In Rurambo no mu Bibogobogo. and Bivogobogo as well. C'est tout. That's it. Hagati yaho In the middle of those places, non seulement nta muntu uhari it's not to uhatuye, say only that there's no people who are living ariko there. n'inzira zarasibye. Even the ways have been turned to be no ways. There's no way that you cannot pass za by. nzira zose ntawazigenda mu uyu All the munsi. ways that we used to pass by, we cannot go through those ways anymore. Kubizana kuri iri jambo To bring those to this word, niyo situation imeze gutya, and even though the situation is like isa that, gutya, even though it looks like that, nitugira kwizera nko kwa Aburahamu if we can only have the faith like wabonye Abraham, umwana agejeje imyaka hafi who ijana, received a child at 100 years umugore old, imyaka 90, and his wife was 90 years old, ziriya nzira zasibuka, those ways are going to be opened amata again. azasubira aboneke, We're going to get milk ubwaki again. bw'abana buzashira, The sicknesses are going to go ariko away. n'izi mbaraga zose Imana ihaye But ibatiza all hano of this strength or the power that N'ahandi God is hatari giving to you and the other places that are not here, zizakora, they are going to serve. hashingwe imihana And there will be cities n'amajambo tutigeze and kubona twaba. villages that we've never seen in the past. Kuvuga ngo biyeho For those to be able to bisabye exist, kwizera ibitiringiro. it requires us to believe the Tukirimo unbelievable. kwizera ibyiringirwa If we believe only those that are believable, ntitwabigeraho, we cannot reach that ariko goal. tuzamutse mu mwuka But if we go up in the spirit tukamenya ko Imana tubwira and know that the God that we're talking to ari Imana yadendetse ijuru is the God who created heaven mu buryo ritazarihanuka, in a way that it does not fall down. Imana yagomeye aya mazi God who put borders on the mu buryo waters atuzura ubutaka. so that it cannot go all on the other soil. Imana On the land. yabambye isi God who created the earth, ikayibamba who created and mounted the earth. mu buryo idahoboka rwose. He mounted the earth so it does not go Iyo down man. in the soil. That's simply nazongisi tata oyo bino baso boyebi rwandais oyo rwandais oyo azalaka parmi les 4 vice-présidents rwandais oyo botia ye ministre de décentralisation na banzi mpe na kati na ye alobi makama minyembo alobi makama bamboka Congo azoloba na monoko nini na Kinyarwanda baza kointerprete yango na nini na anglais. Est-ce que alobi lingala siko mutu ya boye aza député baza moko te pe sika la députation oyo nde bazoluka konombe oyo ba rwandais bakokotela ba rwandaise pona nini bo répondre pourquoi ba rwandais baza koyika penza piko la kati ya mboka la biso? N'est-ce pas parce que toza la moko la bango a? N'est-ce pas parce que moko la bango aza mokonzi a? N'est-ce pas ndekolanga yo kalisi nga lelo soki leke ko bala président américain boye bisanga ba congolais boni bakozwa accès na États-Unis boye bisanga ba congolais boni eza péché te yango tolobi ke lingande oya yo aza na première position bino batu bolinga bandongo mama jawa salama alaikum la mizimana bino batu bolinga bandongo la South Africa na mboka kilo mpingana na mpinga ki prompt rétablissement merveille kitoko ba mapasa bino bolinga ndongo balaka liboso moi sekolo na yo yami bale kelepe ko lokwa yo loko tala vidéo kabuya tshela bisotolika. Bonjour la famille, bonjour partout où vous êtes dans le monde. Bonsoir aussi, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette petite vidéo. Bandeko na ngai naza na pasi mingi ya konforme bino lelo na liwa ndeko na biso Manilson Manya mwana Kasavubu ba poignardé kobima na boîte na Anvers. Ba version za ebele o Manilson Manya zakina ba conflit o Zaki Boye. Ngai ta on a vu information wana, j'ai contacté ba Noko tout
ya Bruxelles koluka koyeba problème nini eleki na ndeko na biso Bruxelles balobi na ngai ke liwa moko te et salami na Bruxelles mais lokola ke tozala bandeko mosusu bazalaka na Anvers ce sont eux qui viennent nous confirmer que non ndeko na biso mania azako bima na boîte c'est-à-dire azaki na boîte azobima na boîte batutu basolaka solaka na batu okoti boîte osolola eza na fille moko ya rwandaise fille wana ya rwandaise bazali kosolola na ndeko na biso po awa na poto balinga so mutu sa kufi balingi kosalir ye en disant que azaki na mwasi azaki na boye azaki na mwasi moko ya rwandaise bandeko na ngai na kobima bazobima na boîte wana bato so basi baameli déjà ba conflit ezalaka mingi mwana mwasi oyo bazoloba ya rwandaise azalaki na ex na ye azalaki kokanela ye soki ndenge nini na kokanela azalaki kokanela mwasi na ye ayako mwana mwasi na ye na ndeko na biso un bogard Manilson Mania un bogard bandeko na ngai na kobima bazobima ye kosala discussion ti baye kochendela na biso mbeli baponyade epesi pasi mingi na motema ngai si en tant qu'un Congolais na so lancer un message na nga partout dans le monde boyebaka ke Bruxelles ezali mboka moko ezali kitoko et yambaka batutu oti Hollande Suisse partout Congo tout Belgique bayambaka batutu mais batu oyo baza la cause ebele ya baliwa ya bana mibali na Bruxelles ezali bana basi à Bruxelles la plupart balingi kozala mobali moko te mibali misatu et en même temps soki akabwana mobali akoluka mobali oyo aleki mobali wana na makasi po comme ba confrontation ya babitumba bando nanga mibali awa na poto basi bakosa biso te sentiment ya basi kosa biso te chaque année tozo perdre batu kaka na ba conflit inutile et ça message oyo nazo lancer na bandeko tout beau partager ngo massivement ndeko na biso Manilson Mania akufi et puis si pas si mingi chaque année to perdre batu ba congolais to kufa awa na poto bêtement boy bandeko na ngai et na lancé message na nga na bandeko tout au besoin à Belgique Bruxelles ezali place oyo soko ye yango luka oyeba ozotambo na nani oza na nani pour exemple mboka moko tu sais pas qui peut te faire du mal tu sais pas qui peut te faire du mal ko la basi babiloko bele sangati na bino pe basi bolingi ko toute sa mibali na makambo bele mais en parlant par là pour la liwa na so maître Mania Manilson Mania ezali ke azeko bimana boîte les aka na boîte mututu na boîte oko solo na yo na ba master ba ser ba nini okoti na boîte mwasi moko ya rwandaise mwasi wana azalaki na problème na mobali na ye mibali ya poto soki mwasi aboye balingaka jamais de fête les problèmes awa na poto mobali ya poto soki mwasi aboye alingaka jamais de fête akoluka soit abana kolukisa mwasi wana soit mwasi wana azwa ba problème soit mwasi wana abetama soit c'est comme ça awa na poto et ko tomber accident que moi je peux dire dans ce temazaki bogar waza ko solo là en sortant par boîte ne ba ko chaye mbeli sous prétexte que non abimara na rwandaise wana bandeko total rabatu nini o toza ko fréquenter awa na poto y compris basi to mibali ngai pesa nga passe ko tana ndi so akufi kaka pamba boye et les autres ça passe na lancé message na nga na bandeko nyonso tout na Belgique to luka to landela liwa ndra na biso tozala ini kobomana eza na tina moko te yaka message on a lancé avec namba malili o ya poto sangwa mawali comme les communautés congolaises na Belgique molanga la mobali akoluwe ye wana telemi lolo ye wana telemi mobali kitoko babomi ye akelaki boîte bachubi ye pona rwandaise songo rwandaise a telemi boko beta beli solo mobile na ye aoki kanza ndeko na ngai obomi ndeko no likolo ya mwasi obomi ndeko no likolo ya mobile likambo nini oyo pona nini kotangisa makila ya ndeko na yo briske otubi embeli lisanga wana sikobomi makila ya mwasi ya mopa za ya yote mwasi ya mopa lingi to yote siko koboma batu boni likolo ya mwasi bandeko basi bandeko mibali esali pasi pe mawandeko ye wala beleli pona nini ko boma ndeko no molanga la mobala koluwe boye pona nini ko boma ndeko no congolais
pona nini boweli mwasi yango asali bino nini mwasi pe rwandaise moto bopaya ba Rwanda ba ko coloniser bino bochola ete bandeko bolo baba o ese bino boze sur la table ngaka ba rwandaise yango bato ba bomi bino ba ko boma bino Kagame zo chami ko so kokota ba M23 ba kokota toko dénoncer likamba Rwanda toko boya pe ba misusu ba boya ba Palestina pe bino boki ko boma na likolo rwandaise bande ko langa na ko boya te bino bato bo bala ba rwandaise na ko boya te kasi boya bakake libala wana eza na ngoya malamu te pola nini tala suka lango tala ndenge to ko continuer ka kokufa ba ko boma biso ya kolia la bamboka la biso bakangi ba minyembo bakangi bamboka biso bakangi ba ko boma ka biso tala pe komi lusu na biso moko ko tshana mbeli po ani race wana telemi boko mona tege ya le race malamu te Nzambe ayoka mawa ya bakongomani atalisa bango nzela bandeko na ngai tango oyo congolais wa conscience tango oyo to telema pour l'article 64 tango oyo to se soulever bitumba la biso na Rwanda ndeko na ngai nazolo beloko moko ya mukolo pasteur na biso azote ya biso makambo oyo na yaka koyebisa bino po ete nga soki likambo etuti molimo na ngelo biloba la peuple la yebisa bino tango na yebisi bino likambo oyo Esther nga tango na komona ndenge ni bana Israël baganyaki ezali pa moko la bango azali kuna akati tango na komona yango le kwa Congo na bien chèque na biso la Rwanda rwandaise azala kati ba rwandais ba la kati to longa te to se familiariser la bango ba rwandais ba boma biso po bango ba mitema mabe balingaka ngombe ko leka mutu be biso to zaka amour a mutu makasi alors bolingo na biso le ko eleka le ko to linga ba to kolonga ba rwandais te il faut amour wana hypocrisie le morande kolanga moninga bo wembo moninga nyango yo nyango talester alongisa biso mais biso to ko kolonga te ba très bazala kati la biso tozo koka kolonga te to wangi likamngala kabuya ndeni likambola mama lilisa ya yebiam to wangi likamngala kabuya ndeni ni Florence Batondo mido ya yebiam mokitani ya mamu ba poramento bondia motarde bonheur tsaire biso ko komela bilo mamu dangola la mokitani Florence Batondo mido et pourquoi pas Maman Jacqueline Bonyama toko kufa toko botama joyeux anniversaire na petite sœur nanga propre oyo bilili na yebo ko mona wana ba photo eyenge mwasi kitoko mama ya bana ya mibali mama abota munganga mama ya docteur mama abota kaka bana mibali o mibali balingaka botelinga basi ebela na zota mobali moko lokola Gradi na zota mobali moko lokola Gloire Lompinga le Bogar suprême na zota mobali moko lokola Pape Jay vraiment mama Lanise mbota mailamu na yo yako la bao bakufika siba ope babotami to sepena bagolongo yako na mama Lanise petite sœur propre de deda ya kati o apesa ke sengo ya na ye océan de la presse congolaise petite sœur ya yo yango na boko mona ka bilili mama ya bana mibali mama ya monganga abotela biso monganga lokola Esther Lompinga lokola Esther Lompinga lokola mama Lili Saya joyeux anniversaire à toi bébé Lanise obotami mbotama elamu nzambe aleka na kupambola yo ba feta kakaka petite sœur ya kati ya dededa mama ya baminganga na awa ndeto soki sila mbotama elamu nzamba za na biso la patrouille la mort nous vaincrons to mundele tumba papa le bolo jwa zali wana to tombola komba papa Martin Fayulu madidi azali wana mobala mbinga mobala banga kate banikoma yengele bepenge ba Bruno Mbenga bato nyonso bo vouloir Bruno te to sola ya mingi bato benga kingai boni Bruno comme subete a changer kazaka te ezali kaka poto zoka pe ya biso pe bazaka na kati ba oba ko songa kongo la solo po ete tango to kokunda to ebala kolonga tala bango ndenge bapanzani mpai na mpai pour kolonga biso to munde tumba ya solo merci Kabouya l'homme puissant d'échange pas l'équipe qui gagne merci et prompt rétablissement la pape déjà directeur à recherche stratégique et pourquoi pas pareil bemiso babiso sango mokonzi nzambe abatela bandeko la ngai biso nyonso to simba la liboko pour la République démocratique du Congo Martin Fayulu o bozomo neza kanyosha bye. C'est Martin Fayulu, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayulu, notre président. Espoir du peuple.